Kabamba ceux qui bozo zela kuna akokota na oyate na okota te bozala na patience ba jeune bolandi mosala ya théâtre botika biloba loba botika makamaweli lako mosusu akozwa jeep eza koya na mai ya mikufuli deja akomona ngo kaka sala laki na cercueil amoni jeep na ye bazotambusa ngo bato mosusu moatelemeza te mosusu azotikala kozwa lopango te tia kokufa donc nzambe asali teke moto nyonso fo kaka abonga tia pa akufa non sala ke lelo mingi tozolekela mabe parce que moto wana posa jeep bamonaka ngape na contact nazoningisa baleki botika koweli la ba jeep à chacun son tour. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Aïe, bana poto, bana Paris, bana partout. Singa qui peut moi trop. Qui junior dia so kita de la biso groupe salon mobimba, acteur tout. Oui, bah jouer dans groupe salon. C'est pour cela junior dia so toujours soldat makas nakata Congo Promo TV. Je me suis déplacé avec Charlie Kanga pour na kolakisa bino fidélité et confiance nini oyo junior dia so azalaka nango à l'écoute ya ba téléspectateurs tout ya Congo Promo TV.net. Bana poto tout ça à nakata Kinshasa. Ici c'est Kinshasa. Je dis un grand merci à Rafingindu le patron qui assure Esther Brice Castella, Osenga ki Shaba, Osenga ki Papa Nabiso Sonjo, Osenga ki Masasi Kabamba. Aujourd'hui, je suis avec Masasi Kabamba. Tokomeka ko sepel Sabino na émission Lelo Promo des stars avec Junior Dia sur le soldat qui ne se fatigue jamais. Tant que Rafingi nous vivra ngai Junior Dia sur na rosalara na bino et puis na Charlie Kanga mobali ya pembe. Charlie Kanga na rosenga pour faire plaisir na le roi Hiroshima depuis Paris. Pour faire plaisir na tonton Babati. Charlie Kanga na rosenga au fond la biso. Veut dire qu'au fond la biso invita Kota Rabongo à qui j'ai dit déjà Mbote Masasi Kabamba. Mbote pas. Masasi Kabamba bana poto bazotala on a minute partout Europe mouvement kata Congo Promo basenga kibiso balobi junior dia so est-ce que ko zela so Masasi Kabamba te ngai en chair et annonce na zana yo banini bazotala okuna na pesi bana Paris na pesi bana Londres bangonyo so bazana poto kaka na pesi bonjour rebelle en personne. On va dire que nous malade, nous belle tous, mais je suis en personne, nous malade, mais sangango qui n'a rien n'engwana. Ata aujourd'hui rim mukeka bakabuli sangango. Et dans la mutu au lieu jour ango, nous autres lemba, sur au lieu nous autres go lemba pe, maman nous malade, nous malade, mais papa nous ça on est malade, mais rien n'a bien. Vous en bien, mais bana poto bani bayeba. Masasi Kabamba, oui, bah pièce est monte au monde na TV zo leka mais qu'est-ce que Masasi Kabamba a ça la minute on rata Congo? Na minute on rata Congo to tourner 5e épisode, il y a F6 les thème il y a Elo Salon Azo Lexamikolo et le mercredi à demain déjà donc ils allaient F6 donc 5e épisode net au tourner toi qui na programme ko ya to que aussi ça la 6e épisode nango suite fin na matadi to ngato kende le 7 mais César est porté maintenant le 14 net au que le matadi poto ça fin nango voilà mais siko Masasi Kabamba tango le groupe Salongo union na le bazongi sibino et ça ndenge ni na tant que doyen na kati groupe Salongo doyen na monde ya théâtre oyo ça la ko ndenge ni tango bozi sur idéana ya kosanga na bozonga ezali esengo makasi comme on a retour na biso sur scène ba enseignant sa Salongo to vandaki na bande de touche to bakaki former pour que ba bondi la biso mais to moni bazo bondi la biso te to yogi soni to moni ka no to komi poko to into la déjà alors ça dit que bon il fallait maintenant to tele ba biso moko to meka kozong samo eloko nga yangwana na zongi kanisi moko ya na koma na RTNC mais mukolongo etombaka ke ezalaka série ya campagne ya président Kabila na kuta ina mama Nicole na sengi audience ayambinga na bureau na ye le mercredi ni na keneto solo na ye tant to solo na ye wana et pesa kina no o réplique encore fa ina zonga lisusu na ko mona ye mais na mona que
kozonga lisusu ndenge wana ekoka kosimba te falaki nabenga quelqu'un qui est fort oyo akoki koaide biso na démarche wana c'était Jésus Christ oyebi ye falaki tobenga Jésus akota makambo yango aleka na liboso mpona convaincre mama Nicole e nazwaki moninga nanga makala nde tokendaki biso tosoli na mama Nicole e apesi rendez-vous mosusu troisième rendez-vous toleki lisusu ti toyei kokoma epai ya atindi biso epai ya directeur Emile assistant na ye tolongwe kuna batindi biso ya directeur Chamololo voilà makambo tu ndenge tozongi siko na terrain c'était comme ça les débuts mais tu comprendre bien na bana tu na bandeko tu balanda biso ya diaspora na kati ya poto donc yo nde mutu zaki idée wana ya kosangisa lisu baninga après yo nde mutu za à la tête ya makambo yango oui napesi oui bon sikoyo toni toyeba est-ce que ozwaki idée wana po mona ke groupe na yo moko lem c'est simba lango te yango masasi ka bamba lobi te na sangisa nanga ba masa ngai pas tellement ça mais comment on a que RDC est une équipe nationale tout le monde a Kinshasa équipe nationale les athées donc l'équipe non c'est yaki kaka eza mike même ma gablo na biso bi ba polyclinique biso nyonso eza na nga mike ma gablo na biso oye mati et couvrir ndenge groupe salon et couvrir qui na mokili mobima vraiment et simbité alors donc il fallait que ba tête wana comme o batikali ndambo vivant monsieur bakendaki déjà to landa bango bien mais pas sikoyo mais la tête to tikala il fallait que to zonga c'est une force donc comment on a que RTNC maison monene boye ils ont une équipe nationale ça faisait la honte il y a des fois tout autant le baïb bossila ça faisait la honte aussi c'est pourquoi quand les gens appuyaient les Nigériens bazo appuyer les Nigériens ba témoigner que balandi biso mais bato appuyer bango accès l'état bato à Côte d'Ivoire ba ndimi que balandi biso mais bato appuyer bango car mais ça nous faisait la honte parfois au quelque part ba biko ba vida kala basila boleka ba ivoirien ba leki bango basila ça nous décourageait quelque part mais Dieu merci que Nzambe a aidé ndenga président qui biso pour nous contacter maman Nicole qui tant biso toye du Cameroun de Simbi c'est une grâce mais l'équipe na biso to sali vraiment et koki na niveau wana te au salon lelo na ganti résultat salongo to sali 5 mois to na décembre ndé 6 mois mais maman Nicole to ngana senga kinga maman Nicole pia biso 6 mois to beta 6 mois so que simbité to longa na biso mais na yebi nanu te 6 mois ko kananu so longa la biso na yebi nanu te to na si on 6 mois ko te to na 5 mois voilà 5 mois 6 mois et la question na nyala tu na évolution mais to zonga na actualité tant on le au sangisi baninga mais démarche nous ça la pour lelo bali parti ba esengo ba molai bango tout ba bozala na bango ba évoluer na poto ba ya pekini bo sangana c'est démarche ni bo ça est-ce que baza na volonté on a rozonga to ezandenge nini oh na ebité comment yoko tuna question ndengwana muto sami kendila ki déjà azui vina ye azui lupangu na ye azui mutuka déjà ami bongili nzambe étape ngo poto luka ya vie ngwana mais ça kendaka mi bongili déjà mutuko muto na ulbaneke kata vi kuna yako bandele susu recherche na baninga na source na ebite so simba bon mais poto moni lelo baleki na bino to mona bakendaki poto inane ba yo zonga donc tu comprends que l'MCP a facilité pour li parti tout le monde qui akendaka ayaka tu as une question pour bana poto mingi ba tuna bana poto mingi ba tuna kaka mais groupe salon junior tuni la biso masasi kabamba tuni la biso papa sonju tuni la biso shaba donc tuna na kokoma wana mais yango ba tuna ki babi est-ce ba li parti ba kokyo zonga te non na préciser bien en tant qu'équipe nationale, parce que nous avons nani Tito Yaka, Salaboye, nani Bidi Yaka, Kota, parce que le rôle nous avons aide aussi dans les bandes, parce que c'est l'équipe nationale. Ce qui est par exemple l'Ipataye, tout est Sengwaye. Il na temps où il y a un congé au type à ça 2 mois na 2 mois na suki après sur la calendrier na ye togo na planning à tourner na biso et pour zongi na ye c'est pas bateau to lage bobo mikanda na bino bozonga wa libele ba kovana ça aussi masute ça to aussi maté na poto difficulté zali c'est quoi na poto au monde na muto avanda na Lubumbashi muto muso avanda na Kisangani
muso avana na boma ba kutana pa sa répétition ko nini c'est très difficile moi ba kutana réalité donc awana kini c'est facile parce que nous sommes kata kini aussi transport victoire to kutani to travailler donc on a mes difficultés na poto ya livre mutu mususu azo train ya 4 heures du temps 5 heures du temps comme place à répétition zonga nana supporter ba kuwana ya wana soki to ba que artiste soit que poto carrière kufi ezate que yenda bomi carrière mais condition okutani la kuna na libanga ba na beta donc carrière et il faut atika on pembeni akotana côté rapide pour nous survivre donc mais ceux qui baninga ba congé baye ils vont jouer avec nous donc il est grave ezate aujourd'hui Masasi Kabamba succès Masasi Kabamba zalaki nango Jomas est-ce que ozong sango sino kata groupe Salongo pour vous abattre le lobo frappa qui ma casse na bané on a 96 97 si je me trompe pas est-ce que bana poto bana mukili mobimba ba kongolo balingaka Masasi Kabamba bazela nini junior on moni succès moto apia succès za nzambe kaka succès zaka nangata sanye tondi so que quelque part obi anape manano lero obe wabuga okitisa unano nape manano susu bien na yandula mukongo bien lero kanduli mukongo osutuka mutu muso amemia wake nango donc succès zaka à tour de rôle et que na za nzambe nde apesaka succès ngana ko loba note ke na kozwa succès sikoyo na osala succès lobby na ko régner beauté parce que ngana kotité pour ngana kotité donc allez-y comprendre hier à côté na été kotité ngana kotité na kota pété na kota te mais na zolinga nzambe ndinga lokende na biso kaka l'essentiel est que toujours la remarque ya mabena ntozuite na ba SMS ezo ya ba téléphone ezo tozuta na numba tu ndinga ko apprécier na salongo donc c'est la première chose so il déjà ba bani ko apprécier quand tu sais succès ya nango bien que to komi biso nyonso ba sangisi biso donc nyonso ko ba enfiler nyonso ko poneza susu te o ba ina misala ba longwe oyo nyonso ba bula ba coach tout est comme nango confondu catégorie confondue parce que tu éviter mais les ba chapso na ngotala kai oyebana nani aza acteur nani aza commerçant nani oh le mutali gablo nani donc voilà et oyebana ndengona mais ndenge zali succès mutapesa ke za nzambe et puis balobi basala hit parade ya ba acteur ya théâtre Masasi Kabamba tant que doyen a compter biso 5 jeunes la génération na ononti na ba leki ba esika oyo vanda ko apprécier bango tokozwa nani nani nazo linga la polémique te la polémique toi nezaka oyo Masasi Kabamba voilà omoni na linga mingi polémique te parce que quand tu cites oyo cité te asili qui est comme problème au cité oyo na ndenge ya wa apprécier ya le bien non mais ngape boniko yep ozomona c'est ça ba poser une question natanga ba poser une question na émission na auto sala et uti ko le dernièrement ba poser une question ça patron et ba comédien na répondre mais l'air ba question internet Masasi awangani alubi ça yazana kisi voilà des choses que nous refusons maintenant quand on doit poser une question natanga 5 comédiens aux générations ya siko ba bazana bango mais je ne vais pas citer parce que et après ça ba problème ba polémique on ande nga na zobo na âge na ngai na sala polémique na baniko finga na nani donc c'est ce que je remets 5 il y a bien au bazali mais vous voyez ba ça na bi catégorie confondue donc et ça ba musu ba ya bazana ba commerçant kaka ya za commerçant à côté mutu pe na théâtre pe pour ateka ba plan na ye et kendaka bozana mususu pe aza ndumba ya kala bula kala sa vida kala amoni siko ke bon théâtre koto yo pe sa ba côté pour ça la kindumba on na théâtre simba ke liboso donc mususu sa tulaki ne déjà kala amoni ko tulana pour en tout cas na ko reprendre tika kota na donc il y a une catégorie à confondre to comme bourré biso tout donc mais moyen à citer il y a des mais Bazali merci bana poto tout le boulot dans la minute on a Congo promo Masasi Kabamba mebi ke bande ko ba sepeli batindi ba SMS Carola Rose Jobu Mala Monsieur le Noir demi die mettes power mikolo to dans la power gag oyo nani idée ou take pa ya nani ka pa na yo moko to zape na bato ba pesa ba idée na tie koyeba ke ute pa na ngamoko donc na dépendre na bato te biso moi ce qui je m'engage seul de dire que
Massassi, je suis un artiste sur toute la ligne. Voilà. Ngaso pèse un micro, on lui a 30 minutes na matanga na de quoi je suis capable de 30 minutes. Voilà. Mais bactéro bino bozozo wana bozoba ki ba danser o baye ko ya bongo baye par hasard. Au professeur Mwamba il y a des artistes par hasard, o baye par hasard. So yo bengi na micro ke o binenge surprise a okima. Voilà. O gago non, je suis en voyage. Nazo ke na na tante na bakima ka so bakima c'est pas ce sont pas des comédiens oyo baza bako comparer on a biso. Voilà. Ngana za capable na ko animer na mariage banda 22h 5h du matin. Voilà. Donc ça ils ont capacité nanga. Ngana ko si ma spectacle 1h du temps ngamoko na micro ti 1h du temps na beta on peut sentir que ça va na zanga moko. Bato zo yo to bana tanga wana so na tangi bako kima na parce qu'il y a des émissions mbula matare ya mabiso wa direct hein mbula matare ya mabiso awa en direct donc o ya en direct o fandika wana mabiso wa téléphone mbula matare mtabengi yo ah bon nazo kende ok nikisangani lobby vraiment zela na retour bako sara bon mais ngana lingi mgo msusu bokanga biso brisque monde mboyo zanga brisque na lopori bokanga biso biso yaka ta pa donc ba tebika boko biso boya zombongo na bino ya culture yar po ba dwalinga ko kama mbongo te ta boko biso bo zombongo ya mbongo ya culture yar sango to vana na salle bo fongoli minda ba caméra telemi bala mo baninga micro bon allez yo lo ba koza comédie micro ngo pa caméra zo directement au moins so ba ko lega ba diarrêté ba kima mtoko kima zongi pe mboka ba ipe makamna ye atiki toi webi ke na ba komi ba bengi ba lobi Masasi Kabamba il faut la biso Masasi Kabamba o ya kizengi to koma wana mais na ngana tino question oyo tant on lobi belé ba kokima. L'autre fois, moi je suis un fruit de l'INA, na Louan, na Bima déjà na INA depuis 2010, mais na wanda ikomo na yo. Wanda ikomo la Masasi Kabamba. Yo ne mona na sila to naza. Yo ne mona nga. Tant batu déjà bazo senga Masasi Kabamba, c'est qui force no bayebi. Pour le logo le radar na RTNC dans mokili mobimba. Tant ba sengi yo leki na Congo promo pas junior diaso. Masasi Kabamba zali. Mais na ngina tuna est-ce que le kapé na INA au sala art dramatique toni. Na leka na INA te, ngana tanga na INA te, ngana za comédien de sang. Je suis né comique. Nazana comédie na sanga na tangi na inate na lekite au formation bamsu ndengo bazwa ki moi je suis diplômé en ba on est des bon mabiso ngwana. Moi je fus c'est ça il est bon mabiso ngwana ta mona tambo cha micro ba ba kimaka. Voilà. Donc moi mutazo ba français belé mais comme devant batu bobo pesa micro mutu akimi na ye na ba français belé. Donc comédie ngana botama na comédie na ngana za ya koloka na comédie na botama na ngo za teke batubanga mai to te batubanga eloko na kena pa nganga teke ngana na koma comédien te batubanga rien na mela rien batianga maboko na mutu te. Donc voilà, moi je le sens, nazana samoro comique c'est tout. Ngana tanga na inate. Tant le botanga na inate to zonga moi sima mukie Masasi Kabamba si o eza eloko botama na ngo bandaki ndenge nini. Donc Masasi Kabamba tanga botami ezalaki na âge nini po banda ko jouer bongo pe obima mbala mo. Ba comédie bandaki na kala mike ya quartier ya balabala mais il y avait l'herbe fongoli RTNC. Ba inaugura qui en 1974. Biso on na terrain on a côté terrain to on a pembeni mais il y avait une émission que fait papa que fait maman. Ser Motingi à Gabi ndaza ko présenter mais zaki réaliser na Wamusha la Kamba. Émission na bazao ya mbaba na mike ba poser ba mikolo ba question ba toi ya métier quoi. Tu vas poser votre question. To yago yamba un comédien le Kamba ndiaye. To yambi une émission à se défendre qui bien une émission là à Kento to yamba une émission là 3 fois. Tant que ça que a comment il collègue parce que pendant chaque jour avec pendant les gens ba engagé na RTNC adore pendant chaque jour so so on dit bonjour am go besoin terga na aborder na c'est ka so na groupe théâtre na kota nanga le Kambanja ya Ndima Kinga c'était jeudi le 24 avril 1979. Donc en 79 on a déjà ndinga bandaki théâtre jeudi wana benga na kena bureau ayepsinga nasala rôle ya domestique mais nasala on a ba sanité on a ça donc c'est-à-dire mimé quoi. Voilà. Né et test nanga liboso ya jeudi wana à 13h na bandi ko mimé ayepsinga mais Robino fongola liboso on a likolo siko fongola on a se et se déplacer tonini pardon
nazongeli wana sikoyo nazokoka ko maîtriser ma niveau wana te do maintenant ça la base na salisa te saliboso na salaki après ne ko benga avec suite encore d'autres personnes ko contacter bango sur balima sa théâtre ne benga un ami Zouezoué o se souvenir tant so ne bité so akufa so azali ne bité so zakaba to na benga Zouezoué batum so baye sima wana ti to bandi ko répéter na RTNC na kota mangue bien des places so répéter des places na bandi moi répétition formation et pas le Kambandiaï 2 ans tant to commis le 28 janvier na 81 na Kimi na Keminzoto kokota Minzoto na janvier tant to commis na le 16 septembre voyage à Poto Yaminga na kokota Minzoto le 16 septembre maramo na ke Poto to beti Poto 3 mois to zongi na Kinshasa tant to commis una idée au tir na Poto zala na moté hein. Petit Mogo Viki, auto kufa que son âme repose en paix. Aïe senga vie to denda. Ah, to denda na poto na denda kaka boy. O denda o tire pa nani. Oh non, baneve ya limisa mokonzi moko akima mwana ta komoni na ta non baneve ya vie wana o bazali awa to tire pa ngaba. Monsieur ko ngai na ibina ngaba. Ngote bango ba ibingate. To denda na poto na tire pa yo muto ibane baneve wana. Siko ngana tire sima na osima baneve wana. Oh. Et aussi mbate. Lero na poto ya kisoko malili ya izate nenge komi ulongwe bango bako toka siko na poto. Poto le soko talibo na Belgique o talibo e noir azate. O tali sima noir azate gauche droite noir azozalate. L'air to comme poto na 80 j'avais 20 ans na l'air wana to côté Allemagne to tourner Allemagne ti ba ministre nyoso to comme kuna to comme na Belgique to tourner to côté Hollande place na ngena mona église de Satan. Na Hollande place na mona 1981 église de Satan et biso to na biso ba bazo compte peine na Bible l'église de Satan na mona ki na Hollande en 1981 les rapporteurs za malili ya soko comme mbanga kraka et là il y a les mulunga ko pangusa poto se changer na trop de noir. Alors tant to zongi tant to commis mardi le 9 juin 87 non 86 plutôt nene mona chitenge sana non 87 pardon mardi le 9 juin na 9h nene mona directeur chitenge sana na ibise na kota na groupe Salongo nakine sengo makasi parce que tant wazo ki ayoki ngana lobi atuninga kaka mais yoza na minzoto ngabi minzoto ba auto payer per bifalo ba refoulé akei déjà na kota na Salongo azu kaka papier moko akomi makamba komati lelo na iba atako manini akangi albika kende na studio C ngabi na ibi ngwabi na RTN zabi pesa masumu ou bien kwedi tu commences la répétition lelo yaki esengo makasi kokutana ne bale mondial komona mo pepe komona monoko ba vie de lunga furale rwana enfin ba vie masumu donc j'étais dans la joie comme que j'étais le tout petit na kacha ba gaillard tout donc zaki esengo trop c'est comme ça départ na ngai mais lelo siko to kota siko da poto lo cité déjà na Charlie Kanga mais to kota siko na news ya groupe na moko mais ce qui ba lobby massa sika bamba lelo azongela ko jouer rôle na yo wana ya kisengi. Mais ça dépend ya casting so basali casting ngana omona mabete na mingo mo linga lelo ba patron hein. Non, il y a un habit, je suis un artiste sur toute la ligne. Je suis un artiste sur toute la ligne, c'est-à-dire que Ngaïwe Sengeli n'a joué, c'est ce que je fais. Na sala rôle ya baba, na sala ngo, na sala rôle na boita, na sala rôle qui kuma na sala ngo donc na. C'est artiste ba Kerli. Artiste na sala Kerli, na vana na suki pendant 3 mois Kerli na zo na mo bon on écoute ça me gêne mais na montam na ngo donc je na sala ba rôle belé, na sala ba rôle belé donc yango moni ba patron so ba yaka ngasko elo na wa kande ali mutu so zo yao ngana zo imiter bale mondial yo yebié et bale mondial yo zo imiter yo yebié est-ce ya yebi yo yo yebié ah bilom so bozo sala botika ba bilom so zo imiter bale mondial est-ce que yebi yo yebié ngana za ko imiter et bale mondial parce que c'est mon vieux ngana vanda na ina tambula na ye ba ventir via zo sala ngana o tambula na ina zo ba roma to zo sala c'est pourquoi quand je l'interprète na la nakaka o ya za ko sala mais ce que tout ba ina sima ba za ko interpréter ngaiti. Il faut pas le baguer, biso to Hollande massas, mais ba on dit on est orgueil junior, bilo on se énerve ba tu. Pourquoi ba on dit maté? Donc veut dire ba Hollande mais ba c'est l'orgueil, ça ka orgueil kaka. Ça ka orgueil kaka, hein? Ki mutu makasi kaka na orgueil. Mais est-ce que ce qui ba ndeko lelo ba bimi lelo ba bi ba ya pe ko jouer na kati ya groupe ya Salongo? Ba ya ka bongo. Ba sengi autorisation pas na yo permission ba bengi yo ba sengi yo. Ba ozela soki casting salami totale
paramètre ni tokobenga mutu mais so mutu azaka déjà impoli déjà tu bien impoli tokobengete yango na msuba boya yo mabe balobi oza non naza dureté mais totala ke quand tu joues bien zala na monoko ya bien pour que tant batali ba vie batali non awa mutu tela ko beta numéro 3 wa ko beta na 2 tozotaliza casting to sala mais soki yo siko babengi kaka batunyo sangoboni to ake pa mama Kati Olondo bon monitant to leki to kutani na pasteur Shalom bon question moko kaka seti mabanga vana yo question moko seti mabanga masati ka bamba to kota siko na groupe na yo groupe lelo ko mona ngoni ni groupe évolue ndenge nini uda dans la cantine Arc-en-Ciel les a évolué bien sauf que tant tozo salango toza toujours ba proposition ya bato e bayaka kaka bato bayaka kaka ole baya na ba idée ya bien bato bayaka ba idée bien te bato bayaka kaka na idée kaka ya mabe kaka o kende kaka yope kende kaka yope nebite biso no sto kende kaka okende wapi kuna wapi kapona uzwat photo kende kaka biso no photo kende kaka kuzwa kaka est-ce que biso no photo to kende kuzwa kaka est-ce que succès nzamba saliki succès nzambe usimba te photo kende kuzwa kaka biso nyonso yanga bino ngana okente Arc-en-Ciel évolue bien na msi babenga ope na banzonzing te hein non nzonzing yali oh yo tola note hein autant yo peut vino ba journaliste banzonzing todo mona todo kenda na babanda to mona bandeko wasa banzonzing mais la mona masasi ka bamba vanda na yo banzonzing za ba major bezali banzonzing na beta beta na ngai problème yali ka ke groupe nanga eza ko évoluer bien dans le bon sens avec Nzambe Jésus-Christ c'est tout donc na lingite nga na zo insister na ko kende kuna te na ko kende zoate na ko te mais natikali en Jésus-Christ avec les petits moyens autoza nango avec les moyens locaux tozo tourner nango on évolue comme ça ça déjà combien d'années tobandaki on a 2006 ans on a zongi bien que na changé que na zo qui pose l'air na na RTNC na kata qui pose na reprenant donc banda 2006 stilelo donc je partager ndenge ni nermo ki makamba groupe salongo mo groupe na yo junior ba question so tuna yo mo junior so ko tana basi mbalo kabula ndenge nini yo na tunyo so o tala mo so 4 so 5 o mi kabula ndenge nini c'est partagé ndeni poko il faut gérer ba groupe na yo yango na tunyo yo tango zana basi misatu wana okabula ndeni moko na bandal musu na barumbu o musu zana na so na yolo okenda kuna ndenge nini yo moko tale tana yo taya okena RTNC zali nebike poko na yana studio nanga ba jour na répéter zali mardi mercredi na répéter na groupe nanga Arc-en-Ciel c'est tout donc j'ai un nazana ba temps vidéo yali na kawala nzonzing pe so ye ka jombo benga ke nzonzing non bino bo continuer répétition ngana ke paka jombo na bandala ke nzonzing na kena ka jombo asali eloko mobuto tala yango te hein tala yango siko appréciation na ngana sila yo d'après junior ngana sila na ba déjà ngana sila tant ba ndiko poto ba tala biso batali Congo promo ba moni masasi ka bamba basengi yo siko sila te matera ando lingo kende kuna te kokota kuna na kokota kuna te bango o bazo kota wana bakota kaka bango bakende zo biloko na bango kuna ngana okota te je compte sur Jésus-Christ ke ngai makambo avec Jésus osimba nango po succès na aka nango wana na kota ka te na ngene kozwa te bon siko so nzamba tiki masasi kitana na kiti apie musu pa ke na ye bon siko ngana le non nzambe pourquoi ya leginga na kene kota na kene kozwa je na kozwa te na okena ngate masasi ka bamba soki bozozela kuna akokota na oyate na okota te pièce au bozo tourner au bozo tournage et les cas comme on dit F6 pourquoi F6 moi makamba ngoyo ba F6 c'est autant c'est total F il y a 6e chiffre dans la alphabétisation F voilà donc il y a voilà non F6 so na libango siko ba doit comprendre to linga fait nango nano zabatala nano 7e épisode bongo après nango tango ya to expliquer bon pourquoi na groupe salongo vous avez un système moko bozo beta 6 épisodes hein oui mais pourquoi na groupe na yo pété ko ça la biloko na bon pour les ko tika na posa bien que tu n'avais pas la miké mais bando tika na posa lelo ko beta ngo tepe na Arc-en-Ciel junior tozo kende ngana préféré na sala 4 épisodes na sali 2 épisodes na sali 3 épisodes c'est bien tozo linga te épisode ya au sali 75 épisodes muto voyage ke mbanda ka sali 3 mois zongi akuti ozakaka ake matadi ake retirer mutuka aye bozakaka do idée nyonso ba paramètres nyonso baby non wana to
totika Masasi Kabamba, il faut tout tirer dans plein musala donc au travail, tu as que vous un pied levé au leki on dit que les gars na Congo promo mais bande wa poto ba benga kinga ba junior dia so Boni Shaba Boni Papa Sonju bosenga ki Boni nani sisi bosenga ki awa banuka ba yeba Mindondo non wa bomba ka misubo ya ndo bomba misubo ndo sala nayi wana bomba misu voilà Congo toza na Sonzo toana Shaba toana Masumu Papa Lobe yaza na poto kunati ana poto banda kenda voilà donc ana poto boy ba kaza kuna boluka ina ba mboka kuna boluka kana ndinga mabanga bokenda kapoko ba 3 soni boluka ika kuna azana bino kuna Papa Sonzo très bien il est en forme mais ba otala ndinga zo jouer Masumu do ba commentaire ko ça te pona bactérie groupe salon parce que ba otala et je bien, toi on s'entend bien. Gamé de Chikapa, ça va, il va bien, ça bien. Mais balobi pe na ba matanga belé to bande ko belé à théâtre ba do kufa pamba to do mona ba liwe zo ya trop jeune ba do kufa pourquoi ba betaka libanga na manga ya hotela bongo sikoyo soke na banque ba to ba kufa na banque ba compter bango compter bango te po bango ba to mona na te bino ba to bo mona na TV lelo junior kala yo mo lobi mutu passe muke ba lobi na ba net voilà na toutes nos questions mutu ateka cercueil soki alali tango zola mga 4h prière ni abetaka Charlie Kanga beta prière ni. Mutakufa. Ateka pe cercueil ba somba po bana pe ba dame. Yango te. Nzambe pa exaucera vrai ou faux? Vrai. Ba daira pe ba ke somba cercueil ba poni ba lagisi bozo ya mulai aza mukuse ya mukuse mbongo za muke. Bozo cercueil ya mulai po simbe bien. Koto to ba chiffon. Azo sala prière ba somba cercueil ya mulai. Ozomona. Ali bon, Alex vena fleur. To ma kombo na epo ba repose un peu, ils ont pesa beto tia e kombo na ye adie un peu. Ozomona muto sa prière. O pa zo kunda na cimetière. Odasi na kintuka na tanga zola mga na 5h ala mga kako nzambe merci te nzambe merci ba ko kunda lele bele na timu la mabulu ebele po ngape na zombongo ebele prière na yezo sala e nzambe pa zo tinda ba ke no kunda bato ebele po yepe muto cimetière akunda ebele muto cercueil pa tekisa pe ba cercueil ya minene ya milai ye udalinga ka accident sala mata ye ebele malamo ba so mata 10 cercueil na malamo kwanginda do prière na prière nzamba za ko exaucer mutu na ndenge na ye mais ko bosa na te kaka na cercueil ona yango ba ko chila yepe voilà wazo timula libulu yepe ba ko chila na libulu wana donc c'est que nzela eza nzela ya biso nyonso conseil na bande retour bazolanda ba jeune to lelo na kati ya théâtre ba jeune ba lelo conseil ni no pesa bango na bana mibali nano et bon na kina bana basi botika ko kende kuna patience koyekola mosala koloba moins écouter beaucoup prière surtout prière il faut nzambe azaka na prière na biso Jésus azan nzambe ça botie tembe moi je vous confirme Jésus Christ azan nzambe parce que ba tielanga poison mais na kufite donc Jésus Christ azan nzambe je vous non confirmer bino bozala na patience ba jeune bolandi mosala ya théâtre botika biloba loba botika makamako welilako kowelela mpona kozwa jipe yango nde ezosala ke lelo mingi tozolekela mabe parce que moto wana posa jipe bamonaka nga mpe na contact nazoningisa baleki botika kowelela bajipe à chacun son tour mpo ndenge toza boye mosusu mpe akokufa atikala kozwa jipe te mosusu akozwa jipe eza koya na mai ya mikufuli deja akomona yango kaka se alalaki na cercueil amoni jipe na ye bazotambusa yango bato mosusu moatelema eza te mosusu atikala kozwa lopango te ti akokufa donc nzambe asali teke moto nyonso fo kaka abonga ti apa akufa non mosusu akozwa lopango akomi na 85 ans azwi lopango lobi nango akufi donc bala na patience na mosala baponaki mais batika kokende kuna kozwa nini mpona kozwa nini te mpona zwa succès botika kokende kuna conseil napesi yango wana tuna bandeko basi mpo balobi bandeko basi surtout ya théâtre mwa mobulu petro mwa makambo ebele bandeko basi mobulu bango moko te baproducteur mpe balukela bango mobulu
balinga mona mwasi kitoko te ba producteur pe balukela ngubulu mutu akoza ne kitoko fai na ye bili mozo ko tse spray mubulu bo tse aso bje nini bolu kile ba problème botika okende kuna ba producteur nini bandeko basko ça ya te kaka mibali a poto ka kutu mikolo pona changer ba ngoluka ngola ba sa ngola nezo fula ba diamant makasi poto ba promesse trop bon mukanda pasi menangola mukanda te angola kaka diamant na yo oza boss esili ya onde zo sala do ba jipe pamba na niveau ngola bandeko basi boza na moi patience sambela kaka nzamba tinda mutu ngola botika makama wela poto kaka botika ko wela poto bo dimine pe ko nini bo dimine ezo kipe suste bozo trop mais poka kana nzamba so nzamba masasi yako edenga ta 30 minutes nzamba benga masasi yako edenga 30 minutes ozala conseil nanga webike mukilito ko dimine po kozala ka moto na bomi longwa yo longwa diable zona yo masasi kaba matosité déjà donc la seconde émission quelques salutations avant de retour ba landa biso ya diaspora et puis numéro à contact Pasteur Shalom na mwasi na ye Mami Kabodi merci Pasteur yo akabaka kotuna te avio atuna kate odeni te ya da soki aye akabi Chims Kabengele salut place aux alliés na pesa droite na pia à gauche pour il y a trop oya pesa trop na mbalo na pesi Chims Kabengele na pesi à gauche merci pour na onyo so bosala vous contribuez beaucoup na artiste Kati moi nanga moko junior ozam tumabea dona bosa na moi nanga moko il faut que banda na yena yanga moko bon donc c'est pasteur Nzambeli boso c'est moi nanga moko Kati Olondo moi nanga moko allez babizo ebele ba nanga moko Fontarela TJ azali na première année au baibi TJ asa coach première saison diplôme na première année azo kubula ma fort bazo lela ye fort donc TJ nangai papa na papa mais ya legeli ngasko yo akota te akota kuna te moi nga moko akota kuna te Flac Panfelino Miradi Kati Nzoku oza na France oza mama wa kanisaka biso na Kinshasa merci ba mususu Yvette Amisi, merci Bisigoza, bien que au Kanga code, ça ne fait rien. Si au Kanga code, problème te mengana bigara, Yvette Amisi, bonjour na place aux alliés. Bamsou sona merci car na général. Bakana et comme trop, merci car na sugilwana. Merci car numéro contact bat balanda à toi Robenga. Pardon. Soko ibi ko benga nga pona opesa 4 chiffres 4 téléphones tika na yo, ils ont ça la penda bien te. Western a 10 chiffres toyebi mais ozo benga mutu na téléphone po opia 6 chiffres au kata téléphone tozo mona ngweza mabe so za ni loko te tika na yo tika ko benga nga po opia 5 chiffres au kata téléphone pardon komeka biloko ndengo na te pa awa to sombi mbasu ya SMS osali kama mabe mbasu na SMS batini ya kotinda pa ezo na misapi na makama mabe ozo sala wana 081 266 39 98 081 266 39 98 Nabala nazo expliquer bien Nabala pardon Nabala tindi langa na ndenge ya théâtre kaka na ndenge musala na sali pardon proposé vous opesa na boya mwasi nanga na bana wana na lingi na ngango te merci Masasi Kabamba mec deux questions kaka ba bien que moi na no so linga sala théâtre ondima na linga te moi na nga sala théâtre ba condition ya mboka ndenge to sala théâtre ezo simba te parce que bientôt année prochaine on sala 35 ans de carrière Masasa zana lupangu te Masasa na mutuka te Masasa zana rien kaka bongo kaka alors mais or que soki na teka ki ba nyampul nanga mais kutu 35 ans ya koteka nyampul to koteka miadi na ba miadi mbele lelo yo même uta makasu kutu lekinenga soit sali 30 ans mais donc munalinga mwana nga sala théâtre te merci Masasi Kabamba c'était là Masasi Kabamba mais météo pas bella météo to moni mbasu est-ce que bodo kende pour rendre visite nana 8 ans utalete OK c'était là Masasi Kabamba allez vite comprendre que Congo Promo les cas qui un grand plaisir pour moi à Royamba on a Congo Promo to s'appelle Maras merci Junior merci beaucoup ndebo kanisenga merci mais bon courage à biso de temps en temps bon courage ça bien au moment de vous faire l'émission les to sisi les ba okata o tchata moi liboko na mayele batuma monete au fininga et tout ça fait bien hein
Merci Raf Ngindu, merci Bana Poto Tubolanda Junior Dias on a fait promo des stars, c'était là Junior Dias un artiste na mino ça c'est Kabamba 40 to le bara. Petit merci na ba soutenir na biso. Merci na yo Raf Ngindu les patrons Kasito Belelité. Dodane Kotawa na kata Congo promo Dodane Kotawa. Pour ceux qui vous zappez. Pour mon Congo promo des stars avec Junior Dias Botelemi. Total na gauche. Total na droite. Toto Molimi c'est mon qui total na sima caméra Charlie Kanga. Tobele libiso tout na artiste. Raf. Kindu. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.